Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Dessaron. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. N'engana le bara toujours. Émission, il y a impact, émission, il y a idéologie. Émission, où de voter en premier tour veut dire deuxième tour est zaté. Le loto est awato kanisa artiste et musicien John Poi. Le lo mokolo. John Poi a koufaka 19 septembre. Et ça dit que 24 ans depuis John Poi a koufi. Bananaye. Nasima ya Eric Mpoi. Babite va ça quelque chose na mémoire ya papa. To commémorer à Taliwa papa 24 ans après. Toye awa na bandal na Bantu Palace bisika. Tozaki na cimetière ya Gombe sika. Na poko ande toye awa to kabula mwa kopo. Toyo ka penzembu. Banzembu Jompo ya yemba na ba oyemoka koma na bana na yeba yemba kango. Yango toye awa avis du public émission na bino bolingaka. To lakisa bino ba nostalgie. Banzembu Jompo ya yemba ba kadika dima ba mabele ba mbongo tokoyoka yango awa ba mandola komo nanga mandola tokoyoka yango awa Eric Mpoi bomona bana John Poi ne bazoyemba netika papa bango azali vivant Pepe Kiala les millionnaires alingaka boye ekipa makasi Didier Masuki mbala mande fa Pembe tozana Wilson tolanda reportage yango bon tozonga ya moment mitune sala moi bien tokoba na reportage na biso. Sango ya pamba twani yo Igwe president banda solo ya Igwe president banda solo na Kenya Serio kende ke malamu mbole o Elaka okome la kanga suki okomi Na eba molingo kuseni ngaite o Nandima molingo atandele okozonga Moya pamba twani yo
bato bazali kolela ngai na bandi na ngai se kolela kolela na ngai mawa ya nzongo ye akozonga mpula nini ye enyuskaninga kozonga sanza nini ye oyo nini architecte bailo nakuti na moto bato bazali kolela ngai na bandi na ngai mpe kolela kolela na ngai mawa ya nzongo ye akozonga mpula nini ye enyasa kozonga sanza nini ye oyo nini esika ya mawa moto nyonso alelaka esika ya lisano moto nyonso asakanaka esika ya mawa moto nyonso alelaka ngai naleli enyasa jompoi akende motako oyo nini oya makambo ezali minene oya makambo ezali minene Mongo abeleli na Amerika Mongo abeleli na Bruxelles Mongo abeleli na Paris aloni makambo ezali minene makambo ezali minene nazalaka na susi na motema yango nakoma komela mingi ye yango nakoma kwitikwiti ye mpona lokola susi ya pembetale oyo akenda na ye lidela atikaka moko makambo ezali minene olina nazalaka na susi na motema nanga yango nakoma kwitikwiti ye yango nakoma komela mingi ye mpona lokola susi ya mobali oyo akoma na kamarada na ngai elosa ye makambo ezali minene Maman, on est dans tonton Serge, Archie, Dali Baïlona, maman Sandra, merci beaucoup. Maman, la vie maman Pauline, maman veuve en tout cas, maman Sauvois, merci, Mingi, merci. Et puis, merci, maman, merci. Merci na Sauvois, merci na Marassi, tous alliés ensemble, merci. Merci Maître Igor Kingolo, merci. J'aimerais citer tout le monde en tout cas. Henri Noël Boutavo qui a vraiment l'homme qui nous accompagne tout le temps dans l'émission Nyonso. Papa, merci. Didi Ramazani, Yannick Mombata, Antenne Abomima, merci. Rabi Mavinga, Nabande Bonabiso Nyonso Tozaniawa, Nekwakim, en tout cas, toujours continuer de féliciter. Merci à tous aussi. J'aimerais bien attendre à Combo et à Moutoumon, mais comprenez-moi. Nous sommes ensemble, merci. En tout cas, ça fait chaud au cœur. On est encore là. Je dis la pourquoi.
maison ya nyonso yo na Samuel. Fiancé, fiancé, ya maloba na yo kaka na sango na vivre expérience mama. Olingo na tutela katolo na quartier bakomi kobindolanga monoko mpona masie. Baparo bapekisaki ngai na ye moto makasi nakomi bidelengano. Ngai malole ya bolingo mawe zongiselanga ata ya mbongo na kosomba ye. Tala bina ngai ebebise mpona ye nakosali nini ntinga mama na yo kaka ye. Maître Pichoukoulou, Maître Fils, Maître Igor Kingoulou, Maître Gordon, Oh, Prince Matumana. Celui que vous attend. Binoma monoko ona masie. Aparo bapekisaki ngai na ye moto makasi nakomi bidelengano. Ngai malole ya bolingo mawe zongiselanga ata ya mbongo na kosomba ye. Tala bina ngai ebebise mpona yo nakosali nini ntinga mama na yo kaka ye. Songa motema ya Achille.
fils. Wapi maître Igor Kipoulou. Eh bien, messieurs, mesdames, messieurs, on est toujours là. On est en train de penser à cet artiste, à Ignace Poyo Kaninda Ignace John Poy. Voilà, vraiment, Zaki Moutoumne Poy Abisso. Tant aux autres bêta kuna, à un moment donné, tout le monde n'est au Tikalan qui dit Bazo Kansani. Ah, mais Rabi, Pota Oyo, Tozokaka na Libanda, na Lokoloto, na Loboko. Pasi ezalaka me esilaka mbala mosusu elembo tobengi cicatrice etikalaka me pota oyo tozokaka na motema kobela nango tomonaka yango te mpe ezalaka pasi mingi mpo pota nayebela mpenza e généralement ezalaka oyo ya kobungisa être moko cher. Rabi tata azalaka na talo te moninga akoki kobwaka yo oko changer ye connaissance moi ko bwaka yo oko changer ye mais tata ba changer ye te. Mais 24 ans après 24 ans et où meliga même pota ngo kauki déjà mwanda papa pota eko aussi latin parce que histoire échange raté hein, histoire échange raté wana eza lokolo zolo bananga que mutabota maki azana makolomi balena maboko bongo na parcours ya vie azuli kama akatani loboko ata pota nebiki. Tu penses qu'à robosa na 15 jours na maboko mibale omilo belaka nini oloba ke John Poy papa na yo akufaki avant asalaki te oyo akoki kosala mpona bino bana na ye to mpe obaka ezalaki ntango na ye. Bon, c'est vrai que Nenaza Boé, tu es le nez de la famille. Bon, bien sûr, il y a bien des choses que je me suis dit en tête dès sa disparition. Naki na ba énigme belé na vie. Bonjour, je n'ai pas la vie est injuste parce que tant mon père a couffé, moi j'étais juste na bousillé qui moi 2 années scolaires na ngai. Na tikala qui na 2 ans pour nasi sa humanité dans un diplôme. Donc en ce moment-là, comme père Azalaki pilon à soutenir famille, je devais maintenant automatiquement comme ma responsable dans mutu nanga dona qui préparait pour nangote. Mais comme c'était quelque chose qui inné na kat nanga le courage. Et j'avais commencé à me battre pour la vie, mais c'était très tôt. Hein. Les acquis vraiment très tôt et on aurait peut-être aimé qu'au monde à tous à la naïto ou mélanaï. À mon attaque quand même certains fruits parce que les loyaux, tout ça quand même là-bas, natala bana babotami bangoye. Mais bon, tout ça là quand même effort à kobete là-bas na masolo. Denga zabwa ebike grand-père na emoko kombo nezala ki retourne au bisona kombo John Poy. Na cimetière, le loiseau la papa, tu vas aller au cimetière. Ah, c'est ta fille donc. C'est ma fille aînée. Bébé vient. Il y a le balinga là français. Français, lingala. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles? Esther. Qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui? Moi, je suis venue ici, je suis venue ici, Tu connais John Poy? C'est qui? C'est mon papa. John Poy, pas Eric. Père. John Poy, c'est Pépé, non? C'est Pépé. Tu connais ces chansons? Hein? Ah bon? Ah, c'est bien, voilà. Kogonae, mon Eric Mpoy. Allez-y. Oui, donc je disais, on aurait aimé que à Mona quand même, banane, bakoli, mûrir. Oya Souka Tikaki, qui na 10 ans. Les lomons na commis à 34 ans. Et Azana Bana Koutou Baleki Oyangana Mikolo et dit Bana et dit ce sont des jeunes filles. Bana Yolande Baza Basi Bakoli. Bana Bamusu Soupe Basi Bakoli Kolingai Nazelagi Nano Pona ba raison belé.
Donc tu vois, ça aurait été quand même bien, mieux peut-être attendre à temps haut. Mais bon, loko la basam bisaranza mbete, à salaki bon totikali, la vie continue, c'est comme ça. Ça c'est très bien. Et naina garde mindamonze mnoguna déjà bandi ba yemba pas. Non, te wananga na yemba raté na tika kasama yemba. Moi je chante autre chose hein, après ça. On attendait t'attendre chanter Kadima. Oui, Kadima na royemba. Kadima ouais zali faute ya commerçant. Loko la batanga rakomba Kadima batu bakansate. Oh titre na ngweza faute ya commerçant. Faute ya commerçant. Kadima tokoyemba. Mais en tout cas todo ça eloko moko yo. C'est vraiment au-delà des énergies. Hein. Chaque année, tu as papa boué. Non, mais papa, il n'est pas été hein? Bien sûr, les gens attendent, c'est la album. Non, mais album, tu ça là. Tant que tu bandaki, Rabi Okutaginga Nazagi na 1, 2, 3, na kati ya OK Jazz. Tant que tu Balami Balé, Okutingai, na orchestre, nazo travailler. Ozo comprendre donc tozo uta de 1 pas à 2 pas. Au moni, okutaki cimetière wana ezaki mabele. Oye koya okuti cimetière wana to bongisi na modèle oyo kolakisa wana. Babi bobongisi ka bongo bongo na dimension na ye. Non. Ya moi Pierre Tombal moya bien, tsali kaka tozo kende parce que to sali makambo elanda cheminement moko boy, hein? Pierre Tombalo tokotie la Jompoi. Toko kamata Pierre Tombal ya ba caro ya ba cuisine ya ba salle de bain te. Eza nango. Omoni. Pierre Tombalo tokotie la e. Toko kamata Pierre Tombalo ya ba mabanga ba kayasi ya maïté totia non eza beza. Bande ope ba moni tomba babi ah to 24 ans tomba Jompoi famille ba mta mabe. To ke non na ba autorité te na gouvernement te. Famille ba mta mabe. Pierre Tombal ezate basali kaka. Il fallait on le backer. Ce qui les lots et jouissance, c'est parce que la famille était les notamment nous ses enfants. Aux hommes, c'est parce que tant que vanda qui bongo et ça là qui 20 ans on a 19 ans ceux qui 20 ans on a. Et ça qui n'a pas le moroté. Mais biso moro to récupérer situation, to bongisi, to pèse en forme famille ba te belé ba koufi rabi. Au moni tata kulutu moko atikali wana. Azara le seul papa ou la famille atikali vivant. Tout le reste batikali ba koufi. Dis-moi, ata la famille, ata la bana bota la makamobele, c'est compliqué. Mais to bundi to longo liango en état de terre, to komisi yango ndenge ezali wana. Dans le lobby déjà to la kana po ba bongisa lo chaque fois que le 1er août. Ba bongisi ba sala. Au moins na forme komeli. To ko kamata sikoyo na année prochaine to luki Pierre Tombal, il y a granit to marbre noir. To sombi, to kamati to yeko placer. To sali chapiteau na biso soki chapelle. Evandi papa. C'est bien, espérons que tu vas aller biso ba mécène ba tomter malamba wala biso mais album ya Eric Mpoi et Robi Makan. Eric Mpoi yemba ga dondo kana banzembo papa ne yemba oya yemo ko ba œuvre ne Makan. Eric Mpoi asi abanda qui déjà ba travaux na studio. Et ça na makambo belé en soi que moi personnellement j'ai brûlé pour travailler na Libenga moko. Quand je dis Libenga moko, nous sommes na ba partenaire moko baza vraiment makasi na ba fonte. Ozomona. Tozana ba partenaire moko kokoya na ba réalité Congo lelo, ozomona ba haut fonctionnaire bazolela. Mais au moni quand même tu as un monsieur, un juriste aya kamati Kabelio $50. Vous comprenez? Mosusu aya Kabelio $50. Oh kuna mona kamati tielo to soki mbongo combien? Alors na ba mbongo nazo recevoir je canalise. Les orchestres Zobeta wana ezo existé. Prise en charge à musiciens en Arabie, c'est de l'argent. Pour mon to vanda to beta kaboya tana moi fidélité. Louer instrument. Instrument to louaka. Mais dans l'entretemps, na ba guitare ezo beta mawana, nazo somba pe moko moko. Ba guitare ba kombo somba c'est combien? C'est l'album Nokan lo. Album tozo bongisa ma solo eza na studio nengo yokaki. To komaki na ba travail moko ba travaux moko ya finition. Ba retouche mike mike soki nzamba yo kelinga salinga grâce na banditi to comme ba novembre décembre batu bakozwa somboko déjà mais to préférer nde ko lâcher yango wate parce que awa izana mwa ba makambo ko bimisa na ba territoire moko ya Afrique et si ka to somona ke kozala rentable pour na biso
moto avancé et après oui, c'est rentable. Bon, en tout cas, une expérience au monde. C'est bon, ring pour il est là, les solo, il y a Robert Masolo Mingite, juste pour novembre, décembre, tu reçois son mot, il y a Eric Mpoyi, moi, il y a fait John Mpoyi, et même si tu as dédicace des alliés, tu as dit que c'est permis que tu aies yemba. Bon, la dédicace, tout ça, je merci à maître Igor Kingolo, architecte Dadi Bailou. Na les quitanions sur la messe, il y a des maîtres, des juristes, des avocats, des magistrats. Merci mingi na papa Kolutu na biso oyo. Amoni quand même sérieux ndenge tozo bunonton ke bana. Aye ko vanda ye moko la ndenyo sorti na suka à chapeauté la sepeli na bandeko pe mingi nyonso ba ye batim poi. Merci à la famille Maracine, famille Sauvoak, maman tete na ba maman nyonso. Et merci na bino pe bato presse, Rabi Ozanga Kate. Donc merci à Didier Masuki pour na Moussala. Merci à Kim Azana Kati, merci à Henri Noël Mboutavokia. Mais je peux spécialement merci à Bato Bazali Banda, na bani na papa Pierre Lengo Manjekou Dizi, guitariste moné Nazagi na OK Jazz. Aza moko ya ba papa oyo asalaki na ba papa oyo azo soutenir nga pena de près nazo mona souci na ye. Merci papa Dizi. Merci chaud au cœur. Merci na manager Hélène Winnie Arika, une femme qui se bat, qui contribue en beaucoup pour que John Poimania Ezala, pour que tout ça la auto sala. Merci Naye, merci Naba Kenyon, so bazo soutenir biso à distance. Nanyon so bao sala en tout cas, topesi bango infiniment merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pena antenne A pour ba pesi biso pe maboko makasi lelo. OK. Accent sana. Et bien voilà, toujours continuer le reportage national de l'autre, toujours quand ça Ignace Mpoyi, John Mpoyi, Otoyebi, Ayemba Banzembo Kitoko, lokola Fote à Comélescent, lokola Kadima, lokola Banzembo Belé, ok Jazz Boyokaye, Toza Awa, merci pas à Bogo Sanderson, Wilson, merci pas à Pepe Kiala, le millionnaire Pepe Kiala, équipe à Makasi, Didier Masuki, Moubala Mandefa Pembe, merci pas à Nadine Bolingo. Linda Stone, Charlie Malula, merci et pas Nabino tout, Ariane Ochesco, Toko Tato Landasusu, quelques Nzembo, il y a John Poyi, Eric Mpoyi Mtazo Yemba, bon, Toko aussi sa reportage, Nepsoto Lundi. Pablo, 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 au bonnet cimetière, c'est évadé à Zahir. Pablo, 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 au bonnet cimetière, c'est évadé à Zahir. Samboya Mosika, émotion, et c'est la bande qu'on a vu de l'Iboma. La petite que n'a zongi, qui chose, la bande qu'on a coûté, c'est mandala. La kepangone balena, kominga mona mamo, na mona kezoto na yo. Oh, na lufura gaye, matala kitsuka maye yo na komaki. Na waiswa, mona kezoto na yo. Pablo, 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 au bonnet cimetière.
cimetière, c'est Valé Azaïr. Tonton Zézé Kalona. Tonton Zézé Kalona. Merci. Le grand comptable. Merci Dani Bayo. Ensemble. Maître Igor Kikolo. Thérèse Kibanamoko mokolo ya suka tolakanaki na yo nakei na kozonga mpo nazonga kokamata yo mpo tosala momembo nalakaki yo nsima na ngai bango na makosi yo teka voiture pablo dimeli bango enemi na bandoki bapesi yo toliluka ya yo lavi Nadia Saligaboy, Nikoti atako Nadia Pukelinga yako, Naungana ay Nadia Pukelinga yako, Pablo, 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 Paipo, Pablo, au premier cimetière, c'est Valé Azaïr. Oto mobiba na loti na noto moibi akotelinga na nako Tawetana na ya mitana kuna kitasa bazali te kobenga ye Eke azali kolela na telefona sambo paipo akufe Mana Paris au Monsika, ozelaki kaka para sala de voyage Oibeli mai Pablo, Mikala Mabambanyo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Paipo, Pablo au bout du cimetière, c'est Valé Azaïr. Azoluka tonton Eugène Libanda, utaza na porte bopaye, azoluka tonton Eugène Libanda. Sango ya mosika emoso esenga bandeko na zide liboma. Nafuti tike nazoki Kinshasa bandeko nakutise bandalala. Nakemba ngone balela nalinga mbona mambo memona tanzozo na yo. Nalufura Paris, atala kitsuka mayo nakomaki dans l'espoir mpona mona tanzoto na yo. Pablo, 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 Paipo, Pablo, autour du cimetière, c'est Valé Azaïr. Pablo, 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 Paipo, Pablo, au bout du cimetière, c'est Valé Azaïr.
boy, Ikonsinanga, Tanya Saiga boy, Maramananga, Tanya Saiga boy, Opinanga, Tanya Saiga boy, 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 Mwana tukala biso, Tanya Saiga boy, Tanya kobenga ngaya, Tanya Saiga boy, Tanya nayo ya lolo, Tanya Saiga boy, Alelio mingie, Tanya Saiga boy, Pablo, 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 Paipo, Pablo, Opo ni cimetière, c'est Valé Azaria. La vie est un combat. Cotisation et comité à concurrence. Oh la débat Toliaka esika moko, yako bazalaka masikinyo, tomelaka esika moko, lelo mokili epesi bango chance, baboyi biso bapauvre, on te commandé à nyonso, le patron ne reçoit pas. Justice à Mokili, ma boca et l'équipe, la sécu, justice à Zambé. Bon, on a les connus, les missi Mokili, la boîte au fond d'avocat. Ernest pour le Saïd. Bisous, pizza. Dodo est commis, Baganda. Dodo est.
akomi mobange, akomi neko sambele. Ya, il est là dans Boya, tous en maman vraiment bien. C'est parti, c'est bon? Ikani monte soki akomi mobange, akomi neko sambele. Kota mata biotela bilongini komane bakristo. Yango bazalaka bolenge o, bayebaka nzambe te. Yango bazalaka na bandino ye, bayebaka famille te. Lelo mokili ebisi bango tembo e, epesa masumu na bango e, bazali kobanga nécropole. Yena maeporte ngai sentalisa tokozipa kaka toto. Yena makuti ngai sentato tokozipa kaka toto. La vie est un combat. Adelina sans souci. Olina bébé calé, ma maman est solo. Ouais. Na bomengo nyonso ya fami bango baherite o baboyi koyekola na bakelasi bazali baherite o bilonga mokili bizali te ya biso te o tozali bazeron nyonso tokosomba se mpona misa bafamiko epai o eyaka yeyo ntango ozali bongo elobi bakowela e osali wotala banani bakolela yo mokolo yo kokufa ete. Merci Dani Bailo, merci, c'est la merci. Merci Dani Bailo, Dani, merci. Merci Dani, c'est Lisa d'ailleurs, merci Pesagnoso. Merci Dani Bailo, Pesagnoso. Yena masopa yenga ise
koluka se totoza ye na baimporte ngai se esalisa tokozipa kaka nzoto ntina nini na boma nzoto mama la vie est un combat. Sepona esta bafamiko epayo eyaka yayo tabozali bomo ilobi bakowela ye osali wota na banani bakolela yo mokolo yo kokufa ete. À la fin de ce reportage, c'était là le 24 ans de la mort de Feu John Poyi, ce grand artiste et musicien. Et là, on a chanté avec son enfant, sa famille. Vous avez vu, les veuves des artistes ont chanté, les veuves des artistes ont dansé. Vous avez vu la veuve Pepe Calais et la veuve Sans Souci, elles ont dansé. Vraiment, elles ont exhibé le pas de danse. Nakuna Kansaki, Bazaki ba danseuse, mandoline na Pauline ba. Kati danse na ndenga ko saganate, ezaki keto kanisa. Papa na biso John Poyi, artiste amnene oyo ayimba banzembo ya kitoko et na yango. Quand on a commencé à reportage, on a dit merci et pas à Pepe qui est là, le millionnaire Pepe qui est là. Merci et pas Nayo, merci et pas à Didier Masuki Mbale Mande Fapembe, merci et pas à Linda Stone, merci Nadine Bolingo, merci vraiment Binonyo Sobo Sungakarabi Mavinga, merci et pas à Wilson Bilili, ainsi que et pas à Bogo Sanderson, Tokuta Mbalasima numéro à Sikatikate, Molimo, ya Papa John Poyi et pas Manakimia. Bonne chance et pas à Bananae, pas continuer musique, na ça va bien. Tokuta Mbalasima, ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Piqué Masuki. Andy Chou, Narcisse